Soko solo ba solo. Musali na Nzambe azonga na kaya vérité. Atika utako kosa Azonga bandimi ba ebele. Azonga na kaya vérité. Soki mwana mobali wana azokoloba lokuta anuire musali na Nzambe, anuire évangile. Nzambe akutana. Azala mpe na pidere, ba mama baza, bana baza, biloko mususu alobaka fo ase réservé. Po a protéger évangile. Na babiloko mususu. Oh yazoteya ateya vérité. Mais babiloko mususu ya kotanga mona bakombo. Ba mama baza wana, Ya ba maboko boye. ba mama baza wana musali na Nzambe. Avec tout le respect, nazo pesa yo. Toye kaka kokombola ba faux évangile. Tisikozo kombola. Nazo kombola kaka papa. Toye kokombola ba faux évangile. Omwa ba évangile ya mabe, omoni na ndako. Po ndako ezala propre, ba kombola kango. Mutu nyonso ezala mupaya. Lera koya kokuta ndako eza propre, akosepela. Yango te. C'est que Teddy P. O. ya Moïse Mbi, jeune garçon a Teddy O. ya Moïse Mbi, il n'est pas un grand. Oui, c'est un ingrat. Il a déclaré Mbongo, il a déclaré Mbongo. Papa, basolo laka. Omoni na likamu nyonso. Mutu oye na kati l'église. Bamisu bayana balagom. Bamisu bayana ba pantalon ko pasuka. Bamisu bayana ba chemise ko pasuka. Aye. Mama oyo ayebi kofana na bana, mama malamu tala evandeli na ye, mwasi ya motema pembe maboko pembe, la reine Nzinga, mama oyo ayebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso, soki o raté etali yo o na yokaki te, o na monaki te, tala ye wana mama kitoko evandeli malamu, la reine Nzinga. Bonjour Banapoto, Bana Mokili Mobima, ça dépend na RO Bogolandela, Francis Moté Chando, l'homme de Beta Biloko, Kalenge Biloko, émission Beta Biloko Bandi, Bokota, Mataba volume, toujours na Katala Nzinga TV, chaîne la vitesse et chaîne d'actualité, Tikana Vandisa, Maman la Nzinga Moulin Vesedora, moi ça m'a cassé longa bitumba, 2000 personnes, 3000 personnes, Maman la Nzinga longa bango di, Bakise laquelle il sous nani, la japonaise Lenga Mokili Bima Sukia Pembe, Okumbara Bakoko, Tikana Vandisa, François Foutila, Mokonza Bambeku, Nakatia Orlando, Yé Azana Fondation, na Fondation Foutila da Silva, Mutusoka Sali Fondation Bouezapo, Asunga Rabatu, Atala Ranae Kolote. Merci beaucoup, mon vieux François Foutila, na Fondation Foutila da Silva, na Peso Bambote Peso Zali, Tikana Vandisa, Dieboula, le Kumu Yabana Mombele, Japon toujours, Tikana Vandisa. L'impérateur Moko Nakombo Antonio de Bundes, l'impérateur Tikana Vandisa, mon vieux Adosenga, maître Sengi, Kingasan toujours Motomoko, bien Bikaba. Il y a un autre m'a dit Yolan Mombele 4 fois maman tali moi so comme Sinzambe quelle beauté quelle fraîcheur Tikana Vandisa, beaucoup de respect na maman Marie Kitoko, beaucoup de respect na maman Marie Kitoko Tikana Vandisa, maman Katoko na la beauté de Atlanta na pese bambo te pesa zali Tikana Vandisa baton so bolinga Francis Moté Chando, l'homme de bête bloc lenga bloc mon vieux Adosenga maître Sengi Kingasan toujours motomoko bien bikabakaba na pese bambo te pesa zali émission bête bloc bandi nazanga mokote nazana prophète Pichuzo ka l'homme de Kokomola, si je n'abuse mon collègue les ali ingratitude tozo bête biloko abo mataba volé na si je n'abuse mon collègue il y a ingratitude na prophète Pichuzo ka l'homme de Kokomola na bi ke bate belé déranger qui ngai ndenge ni prophète Pichuzo ka azo legalisité yemoko ko sa réponse côté wana po ngazara ngana yete. Merci beaucoup les gars cameramen surtout côté déjà prophète Nabiso Pichuzo ka to bana déjà ko bête bloko par rapport ya thème Nabiso mon kolelo ya ingratitude ezego ina mabe soko za kenga lelo ndeko yoka biloko prophète Pichuzo ka azo pesa toujours na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse et chaîne d'actualité. Merci beaucoup. Beaucoup les grands caméramans n'ont déjà tout côté sur le prophète Pichuzo ka l'homme de Kokombola. Mais avant la bande européenne, ça y est, na bonne santé. Oh, nous sommes pour ça contacter prophète Pichuzo ka l'homme de Kokombola. Contacter na plus 243 977 115
441 on se pour ça contacter Pituzo qu'on a pris déjà numéro nae Isa ou on a déjà comme la prophète Pituzo par rapport à requête nayo par rapport à prière nayo. Bonjour prophète Pituzo. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Bon Nangolo Nzambe. Nangolo Nzambe santé vraiment Isa bien Nangolo Nzambe. Merci beaucoup prophète Pituzo a déjà tozana na kati émission na biso beteblo kelenga bloko toujours na kati la Nzinga TV. Chaîne à vitesse, chaîne ya actualité, thème na biso mukolo lelo bato bokotika ka sikezali ingratitude to kosola ngona prophète Pituzo ka l'homme de Kokombola. Prophète Pituzo ka mon vieux François Foutila, le noble one bien que mon vieux François Foutila le noble one de mutaleki azate. Aïsninga aïpsinga na tunayo. Pourquoi alandaka yo ningo te ya kabana nzambe? Et seulement mikole belé ozomona nante. Pourquoi moi ba absence na yo na émission na biso ya beteblo ke lenga bloko na kata la Nzinga TV obunga ka boye ezaki nini obunga ibo bana nzambe be batala ko François Foutil la mukonza ba mbeku le noble one na fondation na ya Foutil la da Silva et senga na tuno question na pourquoi ozomona nante. Oyebi merci nzamba pambola yo. Oyebi biso basani na nzambe vie na biso za vie ya ko se retirer vie na biso za vie ya prière même Jésus emoko azalaki na Jean na Pierre ebande ko mata na montagne na transfiguration abande ko se retirer pour abondela pour azwa susu a se ressourcer pour l'air akobima bana nzambe ba monake Jésus emoko soki azalaki koluka nzambe kobondela c'est que biso pe bana nzambe basani na nzambe esengi ke il faut to luka nzambe eza important yango na se retira kinanu pour to pesa susu bana nzambe bile ya kitoko. Merci beaucoup prophète Pituzo ka l'impérateur Antonio de Bundes l'impérateur a esengana tunayo pourquoi ka kombo azalaka na kombo pesa mambebele bandoki pe baluka na kombo pourquoi ka mipona kaka kombo ke non l'homme de Kokombo la prophète Pituzo ko wa l'impérateur zamba zolokumu toye kaka kokombo la ba faux évangile tu sikozo kombo la nazo kombo la kaka papa toye kokombo la ba faux évangile moi ba évangile ya mabe omoni na ndaku po ndaku ezala propre ba kombo la kango mutu nyose ezala mupaya lera koya kokuta ndaku eza propre akosepela yonga pe na ina kombo okomona même Jésus lera azokota na Jérusalem bazui batandeli ye maputa ezalaki ya pamba ka te batelemisi ba ramo wana ezande basela ngona kombo yonga pe na ekotalisa kombo ezali kamba kisi te ngana zanganga ya nzambe bazobenga ngo bajeton oye na makambo baki jeton ya kokombola ndenge no kombola baninga na yo baconfrère na yo basali na nzambe prophète te toye kaka kozongisa nde batu na nzela. La Bible a dit mon peuple périt faute de connaissance mais c'est mon peuple oyebi soki mutu aza na ignorance ignorance eyebaka na koboma yango biso toye kolongola batu kati na ignorance toye kotalisa batu ke bakota kati na vérité. La Bible dit vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité c'est Christ et Jésus. Batu ba memi batu na ba erreur batu ba memi batu na kozanga koyebisa bango vérité ba manki ona papa ko kombola ngo nyonso yango moni to memi kaka kombo pona kolongola ba makiona nyonso na nzela pona kolongola ba makiona pona koloba ba faux prophétie ba évangile lokuta oezo pesa nzambe lokumu te yango biso toye pona kolongola ba évangile lokuta wana. Merci beaucoup prophète Pituzo ka l'homme de Kokombo la sujet na biso mukolo lelo ezali ya ingratitude tozonga non na sujet tokutana na sujet na biso mukolo lelo prophète Pituzo ka pourquoi ponika ka sujet oyo ngapi na bangaki makasi ya ingratitude bangisi même nanga et bangisi pe na même baboye na biso botala biso na kata la Nzinga TV chaîne vitesse et chaîne actualité pourquoi ponika ka sujet oyo ya ingratitude. Ah merci Nzambe azwa lokumu. Pourquoi tozoloba ingratitude? Parce que ingratitude eleki mingi na samoki. Ozomona même mutu azosala nzambe akomi un grand devant nzambe. Yazala ki lo côté. Ayebana kite. Et mutu wana nzamba ponie akomi kosala nzambe, nzamba bimisie.
mutu oyo les créateurs okomi kosala na les créateurs okomi devant okomi ingrat o détourné évangile mutu a détourné évangile aza ingrat obanda kosambela makasi ozwi mbongo osambela su makasi te abandaki kutu kote ya makasi azoteya vérité mais a détourné vérité wana c'est un ingrat akoti na bamanki ona akoti na lokuta na babiloko moko ezopesa nzambe lokumu te yango na ye kolobela sur l'ingratitude mutu oyo basali ye bolamu azo reconnaître bolamu wana te c'est un ingrat même tokozwa sujet ya malamu ya Juda c'est un ingrat Juda pourquoi azalaki pembeni ya Yesu azalaki mutu oyo bapesaki ye confiance bien mais asimbaki balobi asimbi même kesi mais un jour Juda akani ateka Yesu bien mais soki oza Juda naningi nayebisa bajuda nyonso oyo bateka bandeko na bango a cause ya mbongo naningi nayebisa bajuda oyo ateki évangile a cause ya mbongo longwa na ingratitude baingrat bakokota bokonzi ya likolo te c'est que Teddy pe oyo ya Moïse Mbiye jeune garçon na Teddy oyo ya Moïse Mbiye ye pas ingrat pas oui c'est un ingrat azo déclarer mbongo na ye azo déclarer mbongo papa basololaka omoni na likamu nyonso mutu oye na kati na église bamisu baya na balagome bamisu baya na bapantalon akopasuka bamusu baya na bachemise akopasuka lelo oyo à cause na nzela ya musali na nzambe wana atombwami Yesu na ye atomboli mutu wana atomboli Teddy abandai kolia kaka na ndako na ye abandai kolala kaka wana makambo nyonso kaka wana mais lelo oyo a détourné père spirituel na ye a détourné mutu asala ye bolamu ata mutu wana asalaki mabe kotala mabe wana te mama yozolandanga papa yozolandanga soki eza na mutu asala yo bolamu lelo asali yo mabe kotala mabe wana te tala bolamu oyo yasala yo ingratitude eza ebele na bakretien na bana nzambe ingratitude pourquoi ezaka na bana nzambe faut kozala baexemplaire bana nzambe prophète pituzoka pourquoi ezaka na bana nzambe pourquoi yo nde moto soulever yango chrétien, mot chrétien signifie marcher comme Christ. Mais pourquoi? Pourquoi chrétien lelo? Ce que mon ingratitude est vendue mingi même dans l'église. Pourquoi? Batu, baza ingrat ya bolam o batu basaila bang. Mutu, talaka mutu, azwi biloko apesi yo. Oteka. Ozongisa tambongo. Mutu wana détourné akobi même munoko makasi akangi même appareil alobi abandi kolobo saela ngani oza ingrat mon frère oza ingrat ma sœur bien aimé awa Jésus avandaki na baye koli na ye le Jésus avandi na baye koli Jean azalaki Pierre azalaki awa bazokana basadi Israël bazokana bazwa bateka Jésus bakanga ye baboma ye me babi tokoluka nani tokoleka na nzela nani deme la mususu yo oza kosala déjà complot baleka na nzela na yo Jésus Christ azotala yo soki bato bazotala yo te Jésus azomona yo Saint-Esprit azomona yo yo mutozo kana baleka na nzela na yo posala muninga mabe me muninga wana achaki yo na musala muninga wana apesaka yo fond commerce muninga wana alalisaka na ndaku na ye muninga wana amemaka yo même po yo zale lever me lelo okomplote likola muninga wana obosana tabolam oza ingrat Juda aza ingrat pourquoi tolobela Juda Juda azalaki na baye kolinyos Jésus azalaki na baye kolinyos
Jésus azoloba ke un jour ezana mutu moko akotekanga parmi bino deme mutu atekaka moninga azalaka mosika te na boyo tozala na bakamarade na boyo te ozala soki na banani ami intime na ngai ami intime c'est Jésus bien aimé ami intime azalaka te oh otokola na ye tosakana na ye ami intime azalaka te ami intime eza Jésus kaka ami intime na yo abongisi atielo poison alingi mobali na yo kaka ami intime na yo alingi mobali na yo ami intime bolali ne mbetu moko ami intime yo lolenge ozalaka na mobali basentiment oyo ozalaka nango na mobali ye balinga yoka sentiment wana ye wana nde ami intime anga meka mpe gu ye balinga meka gu mais Jésus aza na posa na yo répands-toi bokota répands-toi bien aimé bamekaka mungu ate oza mungu ate po bameka yo ser okoma lokola mungwa okoma lokola makayabu mibali nyonso po bameka ko bagutaka yo ikolo mbongo oza mungu ate nani nayebisa yo bongola motema répands-toi mais prophète balobi basadisrayen bajuif babongisi mabongisi ya mabe mpo na Jésus balobi fo toluka mutu moko mutu akoboma yo mutu akosala yo mabe aza mosikani yo te aza pembeni na yo Juda azalaki pembeni ya Jésus Juda aza pembeni ya Jésus azotala makambo nyonso oyo Jésus azosala basimbisaki ye na mbongo kesi ya mbongo ezalaki pa ya Juda mais tala Juda ake koteka Jésus na 30 cycles d'argent soit fait d'argent bien aimé un ingrat lokola aza soifé d'argent auti kokondima yo te mais prophète bituzoka bato babake no liboso ya mbongo mokristo aza te ezalaka bien te eza malamu bien aimé mutu aza na nzambe mutu aza na saint esprit ya kodomine mbongo ekodomine ye te alengani mbongo te te mbongo bible elobi na Matthieu 6:30 à cause ya siècle présent azolenga mbongo amoni ka mbongo boye abandi kopesa mbama moko prière ya makasi po apesaki $1000 donc oyo apesi mwa $100 aza prière moke oyo apesi $10 aza prière moke donc prière comme na baniveau mpo na mbongo même na baeglise ebele bapaster baosala bongo bandeko no baosala bongo est ce que baosala mabe to baosala malamu opesi mbongo ebele oza na prière makasi pene makasi moto oyo azokosalaka efo abondela mpo na bandimi liboso batila ye lokola facture okende leka kuna okopesa $50 okopesa $1000 mpo leka pa prophète yo mwana nzambe ozoyokanga basombaka évangile te toboyi kopesa mbongo te natemeli makambo ya mbongo te landanga bien bayaka na ndako ya nzambe maboko pamba te mais mutu akoki kooblige te kokatela monta moko boye pesa boye mpo nzambe oui nzambe alobaka nzambe le saint esprit parle soki na moma wana saint esprit alobi otemisa offrande mpo na makambo na yo eza mabe te eza mabe te me bato lelo bateki basali lelo bateki évangile bateki yango pourkui na nzambe ndeko na ngai mosali na nzambe okoloba su na ye koatake yo ndeko na ngai toyekobwaka jeton te toza na besoin biso nyonso tozonga na makolo ya nzambe tozonga na nzela yango moni nayaka na kombo mpo tosokola mpo tokombola soki natalisaka bino kombo eza significatif ndako soki eza sali te moto akokovanda te soki baye na évangile ya sali te bato bakobongola mitema te ndeko na nga osala mwa bapapie osala mwa nini moto akoleka wana otya na monta ndeko otya bafiche ya kosomba estce lere tokolobela biloko oyo okolobake biso tozokoatake bino
toatake bino tozo koatake te tozo koatake évangile ya mabe oyo ozomema na église na yo. Toute vérité n'est pas bonne à dire, prophète Pituzoka. Bible lobi biso basantu tokojuge basaint bakosala bino balobi mosa eza lokuta po badistraire bino kobangaka te. Ne jugez pas ne jugez pas oza we nzambe obungi nzela oza su we nzambe te zonga na nzela. Oh bien aimé, ngai bible na ngai bisinga nga na ko juger yo bona bamakiona oyo ozosala bamakiona baprofesi ya lokuta okojuge nga nazojuge yo ngai naza saint tanga bible nazojuge yo par rapport à comportement na yo. Prophète Pituzoka, Bible dit que c'est na mokila zate tongo zo mi benga saint Dieu se biso no ni saint wana na ndenge nini. Nous sommes des saints à cause du sang de l'agneau. C'est Jésus-Christ qui nous a sanctifiés. Toza ba saint à cause du sang. Mais mutaza parfait c'est Christ. Christ est mutaza parfait. Baby so toza ba saint à cause de makila na Yesu. Christ a qui ko racheter biso. Ndeko yozo landanga. Juda abongisi mabongisi ya mabe. Jésus azalaki ne malamu. Bamelaki même coupe moko. Ozala mutoliaka na ye. Jésus bamelaki coupe moko na Juda. Babane pe kolia na ye. Mais akete ka Jésus. Yozo landanga. Ozo lingote ka mwasi no likolo mbongo. Ozo lingote ka mobali no likolo mbongo. Ozo lingote ka camarade no likolo mbongo. Répands-toi. Bientôt Jésus-Christ azokoya. Gratitude. Et oza ingrat. Mobala bengson na poto. Mwasa bengson na poto. Okomika moni mindele. Est-ce que ça peut ngato zengate? Tanto pe bolungisa que no basala te prophète. C'est un ingrat. C'est un ingrat. Moi c'est batumbongo malili. Moi c'est batumbongo passe. Alamuka 4h. Alamuka 3h. 4h. Azoka sukula bibembe. Azoka no sukula ba toilette. Mama yo vani na poto limbisanga. Limbisanga koloba lemz na otiola bino te papa na otiola yo teza musala. Epesa kambongo. Epesa kambongo. Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. Mais to yebi misala sama na poto. Ya pasi pe. Misala ya pasi. Ya kozanga pongi. Ozio bengisi mobali na poto. Mobali akomi kotia ba faux de terre. Azui akitisi ababenga. Taïbas. Nini? Taïbas. Azui meme kokolakisa kimobali na ezali susute. Kimobali azui omona mobali nini soki mama. Soki omoni mobali akomi kokitisa ba pantolo kolakisa kaleso libanda. Bino bandeko na biso basi. Bozo kutela pourquoi? Faut la paix apparence ya mobali lolenge nini aza. Hein? Mais Babi l'apparence trompe, prophète. Oui, l'apparence trompe, mais. Okolinga mobile aza linette, aza ba veste, mais aventurier mon nene ndeye. Ezalaka. Mais moi si soka poussa le pembe la mobile, à comprendre oh c'est un aventurier. Il y a solo prophète. Ouais, venez m'embastolo. Ouais bien, maman. Nambongo na passe. Obengisa mobile na poto. Lokola yoza mwidu. Amoni mbasi ya pembe. Ba mechola. Amoni ba mechola. Aza ingrat. Mon frère, répands-toi. Yango zomo na makamu zo simbate. Osali 15 ans, 20 ans la poto makambo zo simbate. Pourquoi makambo zo simbate? Kasi mbongo wana yozwa. Biye wana mwasi wana bakoma olela. Akoma kolelela yo. Yozo tia mwasi musuna ndako. Obalukela ye. Oza Juda. Akomo benge mukolo, akoli mingi. Bongo, oyeba kiteke azali mukolo. Na Afrique, l'herbe ozala ki oyeba kiteke azali mukolo. Ki mukolo ke bimaka na poto. Na posu ne changer mba moko. Ki mukolo ne ke bimaka na poto. Oyeba kiteke azali mukolo. Tanto pe ba photo ba yeba na bien ta mononga live komona live ko na ba lokuta ba photo te. Appareil au bakoma kocha phare à phare okomona lolenge mobala aza lolenge mwasi aza soki mobala aza lolenge moko boy okomona pe lolenge mobala aza mais yo kangai
yo osala ingratitude pa mwana mwasi aba apesa o biloko atindela biloko teka biloko mela mongo benga esenga pardon obalukela ye okoma ko monoko makasi tiens un ingrat prophète Pituzoka ce que bato bongo place na bango eza wapi benga ya bongo place na bango eza na lola c'est là papa na continuer maman ba mema on a porté pas mobile mbongo ne ya passe ba msu ba beteka ba shekula ba msu ba salaka mabe po azwa mbongo abwaka ngunda ba msusu asukoli toilette po azwa mbongo yo mobile wana bengi yo na poto olobi ngai mobile ote mibala fashion mibala fashion ya kilelo mibala fashion yaza bien te mais mutako komisa ye bien za yo soki aza mwindu ozala besoin azwa mwa teinture osomi ata badele beauté azwa fraîcheur azwa forme ezaka yo mutu opesa mobali forme mais même mobali obi mobali oyo même bolimbisanga naloba vérité loba prophète beta mobali oyo na kati ya chambre azokoka makambo te alembalemba na ye yango natiki ye banda kala oyebaki te ke mobali oyo elemba oza un grand mama oza un grand akisa bokoko ezali mama soko olingi mutu na yo même badefo na yo kosupporte ye Jésus asupportaki Juda na badefo na ye Jésus asupporte Juda mais Juda ake koteka Jésus kozala Juda te mama ake koteka Jésus pourquoi un ingrat akohérité bokonza lokolo te bolamu muninga salela yo même na jour moko soki yo na jour moko olalaka na ndaku na ye jour moko olala na ndaku okoma ministre okoma député na yebi to okoma na poste moko élevé obandi kotinda bana boyebise ke naza te ingrat ke tie oza ingrat prophète Pituzoka nazalaki na muninga moko tokolani esika moko muninga wana serita wana bazalaki kovivre na vie moko vraiment ya passe po balia po bamela ezalaki biso mais un jour nzambe aye kosala bango grâce mama na bango akomi béni ye mpe nzambe apamboli ye tokutani aza na jeep tosololi alobi yaka na ndako abi ami na ngai yango nayebi so ame malamu eza yesu masiya abi camarade na ngai tokola na yo tolia no tosufra lelo nzambe apamboli ngai yaka na ndako mais un ingrat akoreconnaître ata bolamu ya moninga na ye te oyebi ke avandisanga ti 23h tala na oyebi so alakela mama be oyo akotia elikene epai ya moto na vandi ti 23h azali na kati ya ndako ayebisi bana misala ayebisi bana boyebise naza te nazalaki ata na transport te na bandi de victoire seri wana nabeti makolo tina bandala ligne 11 nabeti ligne 11 mais ye avandi na ndako yo ozolanda nga soki eza na moninga moko asala yo bolamu kozala ingrat te reconnaître ta bolamu yango ni David lere akoti na bokonzi na ye akoti na royauté azoluka mutu moko na famille ya Saul asaele bolamu bible ozoloba David azobenga David alobi na Chiba est-ce que eza na famille ya Saul te eza na mutu moko na asaele bolamu Chiba alobi eza na mutu moko na koma Mephibosheth aza na lo débat abuka na makolo aza kuna na lo débat David alobi naza na besoin à cause ya Jonathan na saele bolamu David a reconnaître David azalaki ingraté ma sœur mon frère ata yo kende na poto mutu moko afutela biye aza na Afrika mutu moko asala bolamu abengaka okoma kokangele bapareil abengaka oyambaka ete na kombo na Yesu Kristo yo ozolanda nga lero ozoyoka maloba nzambe longolaki ingratitude yamba ta ndeko wana
O déranger ngai. Yambata ndeko na sele obolamu. Oboya otia orgueil liboso. Otia orgueil. Oboya tako ya ndeko na yo. Oya sala obolamu. Mama kulu tuna mema ona poto. Lelo benga ndoki. Papa na otinda ona poto. Nga. Oyebaka teke obotami na mama ndoki. Oyebaka teke obotami na papa ndoki. Amelisa o mabele. Mutu abatelaka. Ezaka Yeshua Mashia. Prophète Pituzoka. Oza ingrat. Ba question d'actualité, oza ingrat titre na biso ya mukolelo, si je monsieur mukolelo, eza ingratitude sur ingratitude. Merci beaucoup prophète Pituzoka. Bozwa na yesa rabino so prophète azo ba bozwa ba bik na ba fait beaucoup makapo, azo pesa ba matière, azo beta pena biloko ndenge mission na biso ezali beta biloko toujours na kata la Randinga TV chaîne actualité. Prophète Pituzoka ba question d'actualité za mibali. Dans la question d'actualité, selon Joël Francis, c'est prophète et Joël Francis, c'est Asalaki, et le Mokobo a bengi Moutou, a péché mbonga témoigné qu'Azana Kindoki est tombé, que Moutou a réclamé que non, Ndenga pesa ki mbongo simbité Moutou a dénoncé na TV que non, prophète Azamamba Lukuta, il fait pesa ngambonga, pesa ngambongo nangate, prophète Joël Francis a dit c'est ce que le but est au commissaire Baba Mati ce que moutonga comme appelé Babate c'est là yon dengozo mona Joël Francis c'est un prophète ndetskarayo makamozo swale est-ce que ça mala muto za mabe Joël Francis tatu. Merci mon frère. Biso toye côté évangile toye côté le sabbat que vérité yango moni tozo tel ça comme bon, c'est mon frère. Aza frère, on a moyenaka. C'est un jeune. On a zomona à côté de l'évangile. Azoter. Alors, oebi musala otozo sala nzambe. Eza musala il faut tolo ba vérité pour to sala la vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce qui la vérité, gloire au Seigneur. Mais ce qui, notre frère, a la vérité, a la place à la vérité. A la place à la vérité. En tout cas, na koki ko pengle vraiment na makasi nango te parce que na yebi na no suksi ya makambo wana te. Ou bien, moi na mobali wana zolo ba solo, ou bien prophète azolo ba solo. Alors, ceux qui moi na mobile azolo balokuta basakana basai na nzambe te. Bo sokolo ba solo ka. Soko azolo ba solo. Musani na nzambe azonga na ka ya vérité. Atika ulukuta kokosa kosa azonga bandimi baya ebele. Azonga na ka ya vérité. Ceux qui moi na mobile wana azokolo balokuta anuire musani na nzambe, anuire évangile. Nzamba okutana naye. Parce que tozolo bango mingi na sagesse parce que na yebi vraiment vérité makambo na vraiment te. Ba yokana ki que okoya ko témoigner uzaki ndoki boye. Bon, napesa ki pe na mbongo. Ndenge mo mbali wana zolo. Nazalaki wana te mon frère, sika bango ba yokanaki. Nga nazalaki te. Yango na lobi na yo. Soki c'est vrai ba yokanaki. Que Moussa Nanzamba se retrouver dans Makambouana, à se repentir à Zonga Samako Nanzamba. Mais ce qui est la vérité, à continuer vérité. À tes évangiles. À tes évangiles, pour toyer pour ne pas âme perdue. Les âmes perdues. Yango toye ko kombola. To lingite milimo ya batu ebunga. Ba Joël Francis nyo soko kombola bango. Te na ko kombola Joël Francis te. Na yende ko kombola ba maloba ya mabe. Ba parole ya mabe. Oyo batu bateya lokuta bazoteya. Ba prophétie lokuta. Ba makambo ba makio ta lokuta. Yango de to ekote ngana ekote ya mutute mon frère. Bongi sa place wana ekote ya mutute na ekote évangile. Na ye côté évangile. Na ye côté ya liloba nzambe, la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité c'est Christ. Vérité eza maloba o tozoloba ya solo. Batu bazonga na nzela ya maloba na nzambe. Konezala jidate.
soki moto omoni moto adétourne évangile seka akomi shida. Merci beaucoup, prophète Pitus. Merci beaucoup, prophète Pitus. Comme na presque na suka émission na biso bete bloco elenga bloco mais question monsieur tikalaki ba question d'actualité. To moni photo ya prophète Denis sur circuler tout le polele ba poil belé na tolo na ebité. Est-ce que monsieur na nzambe pe photo ne ko circuler pe bon na ba réseaux sociaux toté. Ba question d'actualité. Merci. Pas un collègue no prophète ya on a tout ni bon. Bon, na ebisaka yo hernion soke. Nalinga vraiment kokota na babiloko wana te nga na ye na te ya bana nzambe vérité. C'est ça la question d'actualité. Mais lokolo tuni ngai omoni babiloko na bino yo babiloko na bino ba WhatsApp ba réseaux sociaux mingi bazokoluka po basela ngombongo mingi bazokoluka po anuire kaka mutu alors aza mosali na nzambe ye moko ayebi sikani nzamba lokota ye ye moko ayebi sikani nzamba zwa ye toza na besoin na sepeli ndenga lobi ya ye na vérité azote ya vérité pour le coûter les kaki mingi pasteur foté un peu na whisky na yo ba mela ba whisky bazana bana batamiki wana eza scandale wana eza scandale wana eza scandale pasteur foté na whisky na share pour mela na binongo ezalaka te mutu nyonso bamelaka tomelaka te bamelaka bien aimé eza na batu oyo babaya ba whisky wana penza zioka na oloba na makambo ya whisky te eza na batu oyo bamélange nzambe na eloko te basali na nzambe oyo bamélange nzambe na eloko te baza ebele tosangisa bisangisa sangisa te tokomi kozwa biloko nyo tokomi kotia na saki moko nasepeli na langage ya mosali na nzambe mais fo azala mpe na pidere comme conseil opesa ye comme conseil na opesa ye azala mpe na pidere bamama baza bana baza biloko mosusu alobaka fo ase réserve fo aprotéger évangile na babiloko mosusu oyo azoteya ateya vérité mais babiloko mosusu ya kotanga ngo na bakombo bamama baza wana ya bamaboko boye bamama baza wana mosali na nzambe avec tout le respect nazopesa yo bongisa un peu langage tala ngo ezalaka nzinga ti bongisa un peu langage eza na bamama bapapa bilenge basi mibali balandaka yo eza na balangage mosusu ezobetisa bana nzambe mabaku alors naza vraiment na makambo akoloba te mpo na sujet ya photo wana en tout cas nayebi makambo wana te ezoskipe ye azonga toujours na évangile ya kaka solo ndenge olobaka azonga toujours na évangile na makolo ya nzambe na évangile ya solo c'est ça biso toza ya kobakisa te toye koteya mutu te toye koteya liloba nzambe sika yo bebisi yo kokutana nanga na nzela okojuge ye mais soki asali mabe bible yango mo mutu elobi est-ce que ngambi nalobi yango bible avant azala juge pa lola biso basali na nzambe tokojuge po ye azojuge mpe bato bazobebisa évangile lere azoloba bavérité wana c'est bien c'est bien akontinue koloba vérité ezala mpe ya solo mpo bato babongola mitema mais soki moto adétourne évangile biso toye mpo na motu wana te toye mpo na kozongisa motu nyonso oyo adétourne évangile oyo aza ingrat basalelaka nzambe ndeko na nga oza ingrat na nzambe na yo okomi ingrat oyaka na lipapa ozalaka na église te nzambe apesa yo église ozalaka na bato te nzambe apesa yo bato okekota bonganga oza ingrat obakisa onction babakisaka onction na bonganga te zongela nzambe kokweyisa bato eza kaka koluka nzambe na kotambola na droiture onction balukaka yango na ndako ya nganga te mpa bamarabu te balukaka yango na koluka nzambe de nzambe miracle ti lelo miracle ezosalama na basali na nzambe bazoluka nzambe c'est ça amen
Merci beaucoup prophète Pituzo Kamo de la fin na yo mabanga na batonyo so batali biso na kata la Nzinga TV chaîne actualité na numéro na contact na yebi kenga mpe na opesa bato esinga folo bango pata yo mona mona sala bien numéro na contact mabanga na yo na batonyo so batali biso toujours na kata la Nzinga TV chaîne actualité beau s'abonner beau commenter beau partager beau aimer si je n'aime pas mon collègue les acquis sur gratitude plus 243 997 115 441 toko bandila lisusu plus 243 997 115 441 wana aujourd'hui prophète yemoko esokuta na manager to mutu mo pembeni soka benginga butu na moi appareil ezaka kofungama tokoyamba ye oyo nzamba koloba tokoloba oyo kopesa conseil tokopesa vraiment na pamboli nzambe nazopesa mbote na Christelle Zoka na Mboka France ma petite sœur ya motema Christelle Zoka na Mboka France pambola yo na peso pe ba mbote nazopesa mbote pa ya mwana na ngai na Mboka France Rita na pesio mbote nzamba pambola yo vraiment na pesi mbote na prophète Papi Zoka na Mboka Canada mon petit frère oyaza na Mboka Canada prophète Papi Zoka na peso nzamba pambolo mon petit frère nzamba pambola yo na pesi na mwasi na yo mama Francine mbote oya na Mboka ya Canada nzamba pambola bino nzambe a visité bino na mwana biso Yohani na Mboka Canada nzamba pambola nazo pesa mbote na mama na biso Kunga mama Katokunga de Atlanta na pesi mbote ya yo yangoyo nzamba pambola yo oza toujours nzamba pambola yo na pesi mbote na batu nyonso na bana na nga baza na France na pesi mbote na bana na nga baza na kati États-Unis nzamba pambola bino nzambe apambola mama na biso Jolie nzambe apambola na Mboka ya États-Unis nzambe apambola yo nzamba visite yo nzambe azwa lokumu na pesi mbote epai ya bana nyonso na pesi mbote epai ya mama miracle de Dieu Zamba pambola yo zamba visite yo na kombo na Yesu Masia tokokutana à bientôt soki Christ a été tika nzamba pambola bino. Merci beaucoup prophète. Na bo sanité la reine Nzinga. Maman la reine Nzinga. La reine Nzinga. La patrona. La reine Nzinga. Na bo saniote. Ozana awa nzamba pambola la reine Nzinga. La reine Nzinga mwasa makasi ndenge notre frère Zolo balonga bitumba nzamba longiso toujours tika nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Tozaki na prophète Pituzo si je n'ai pas mon kolelo ezaki sur ingratitude tikana vande sa maman sociale la patronne na kombo ya maman la reine Nzinga Moulin Vesedora mosa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la reine Nzinga longa bango di bakiseleka lisusu na la japonaise lenga mokili bima suki pembe okumbaka bakoko 5 fois maman plus ekoko tikana bwaka lisusu beaucoup de respect na maman Marie Kitoko beaucoup de respect na maman Marie Kitoko na pese bambote pesa zali maman Boboto na pese bambote pesa zali tika na vanisa igaka emotre mandi Yolande Mombele 4 maman tika na vanisa l'impérateur azaka moko na kombo Antonio de Bundes l'impérateur tika na vanisa movier adosenga maître sengi kinga sans toujours moto moko bien bikabakaba tika na vanisa diebula lokumu ya bana Mombele Japon toujours ne peut se bambo de pesa zali tikana vanisa François Foutila mokonzi ya bambeku na fondation Foutila da Silva na pesi bambo de pesa zali mutu soka sali fondation eza pour swinga rabato tala rane kolo toza la nani François Foutila mokonzi ya bambeku asunga rabato na kati ya fondation na ye fondation Foutila da Silva na pesi bambo de pesa zali papa Boboto rumela ye nazo bengele nombre one mutaleki azate François Foutila na pese bambote pese zali tikana vandi sabato yoso bolingaka Francis Moté Chando mobana mbinga 3m45 toujours na kata la Nzinga TV chaîne vitesse chaîne actualité beaucoup monter beaucoup partager beaucoup aimer tokutani na émission mususu toujours na kata la Nzinga TV beaucoup monter beaucoup partager beaucoup aimer pour ça la biso bien makasi soki nzamba zongité tokutani lisusu na kata la Nzinga TV chaîne vitesse chaîne actualité beta bloco kelenge bloco merci beaucoup. Aïe,
mama oyo ayebi kofanda na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.